balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafideto. Check. A tout ninga que non. Ah, ma onde ni visa c'est bon, visa bimi anga bité pepele bimi déjà. Ah, ça va que tout talaka to kinde. Mais voyage en banini. Nata botriki na bango batikinga. Na vala via na parler na bi bato ba ba osaka esprit na ya. Ala nzambe o ala nani. Babenga bia na chombo, babenga na chombo pa CG na bango. Oya ndogi wana, esprit mabe wana. Babenga bia na nina. Mais esprit mabe. Est-ce que biga ngande na zana ngana to na dossier na parquet? Na fundi na parquet. Omoni siko. Na musala nyonso onga na sala na groupe wana. Na boulot tout onga na sala na groupe wana, tant nyonso on a passa na ba bon maman, na ba nini. Mais ozomona ke mutu mona bon, na posa passeport na ngai. Waza identité na ngai. Yanga. Soma na mbongo na yo to na mbongo mouvement. Ngai mutasela nga ngu tante na ngasala na nini boroni na affaires étrangères. Tante na nga mutasela nga na eli la rasali nga. Na fundi na parquet azo kima. Bazo kangaye. Ces messieurs là on va l'arrêter et puis il va me dédommager. Parce que moi je suis pas illettré moi. Moi je suis pas illettré na linga to sango na ndenge mo ya calme. Na ndenge dans de façon tranquille. Na bengi ondeni na posa passeport na nga banini leli au petit ko sala boete excuse. Mais et comme ça na mobo na bengi mettre avocat na ndeni sola na mutu te mettre avocat ko landa ete petit wana za ventile babwaki na maye ndogi wana bosani ngwa bwaki na maye o marié l'amour est petit ouais koki kwa mvutele et puis la boison et munwe mama na longo wana koloni Tshisekedi lebo sejilo tenda na Natasha Kabunga bébé et pasi ya bolingo et pasi ya moteme et pasi ya lamoure et pasi ya motema et pasi ya bolingo elekilisa sina nzonzo na longwana na ona o batikali bango tu bapechwana nyonso na leki bango mo bayebi o tu batikali bango tu batikali ona na leki bango niti ne na otanga bakomoneni bango nde batanga bakomona ngana bayebi sunga Atadien na leki baloteni na leki Échappé. Non mais ba œuvre zoloba tala vocal roi nzoto nanga motema nangi eki mobali nanga eki iwapi est-ce que tala non biso tout chaba vocal wana na nzembo wana vocal ni beta ko lega vocal wana so na tigi wana toke na legeleke muchele koka mwana mama pesa sai bachacha ba vocal mais vocal nino e crocha le roi vocal OK au senti bien que na fikine na che micro bo bat ba yemba baleka ka baloba na bango pamba baloba pamba ba bige wana diable tout pas go chai ordin na leki bango tout ngai inde na zaboye la preuve en est et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés.
Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Kassi Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée sur Napodou. Étoile brillante Myrna London. Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka. Nazana motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fimba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fimbisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody ya Wedi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est le rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number one. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas on a passivement bambot. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo promo. What a plus, what another boss là. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission qui vous aimez beaucoup. Babango avec Yves, Ipan, tous directeur des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains Raf Ngindou et boss Dallas. Merci à toi, Gianni Célèbre Image, Lunda Luanda. Merci aussi à toi, les cordeaux qui assurent les cordeaux CGPiana. Là, je vois aussi Mouvé à Kati, Yoyebi, le président Claude Ndomba, c'est les gagnants, Adota Labiso, président Mabisi Kaku, Pemeli Wanazumona Kaba Kaba, Chikouna, les champions de Genève. Et sans oublier Mouvien. Ya Kati Musakata solo 100% Musakata Venanga Dominique Kele Olampo Yampuka Yoyebikaka et merci aussi na pangi de moi harmonica à cancel 20 parfum tunga na tunga et na bossa noté Pierre Poutou na kati Allemagne wana et na bossa noté les champions toujours bingo bongo donc ndeko na biso kati Julien Sungu Makila ya ba champion na kati ya Lille wana et ça le plaisir aussi na Fiston Louyeye Motema, il y a Roland Fongo dans les États-Unis et sans oublier voilà des Montiki le carbone 14 yoyebi masolo kané za la calamité de la disque na biso puis ça la plaisir na Christelle Libabi fo chéri il y a ndeko na biso to lo ba komote na kati Paris wana et merci na Jamulu Mbante sata de Bruxelles na bosanoté Christ Temo le fiti papa na Riben c'est dit que ntango roda bébé mineur français de France là j'étais aussi nous sommes déjà avec Mao Bassel le buteur. Pour que pemeni faire rigola lelo aza subongo kunate aza pemeni ya les grands formateurs ou ranson igwe pour que tobe dans ma solo ya on tobe to lukae la seule émission comme je vous dis toujours EP sera bien d'actualité ba news ya on tobe to lukae tout sur la nae ma on va le bonjour bonne santé ya yo moko et puis ya wenge musique à maison mais et aussi ya we ranson. Ouais Yves santé kitoko avant bana na opesa na mbote makasi na les grands formateurs les papas Nzenga Luketu. Le phénomène, les rois de la forêt. Motema maman pasteur, ma pata, maman exaucé, maman na Gladys na peseno bambote donc santé à groupe est ça normal et puis on a santé nanga donc talarando on a pepele à pepele. Avant tout biso linga so zona ba chanter mine na mboka na biso tonga to yoka bango
et ça la biso moi bien et ça là aussi José Bailly la JB service agence d'acier plaisir et ça là aussi pangi de moi à Monica à cancel na tunga maman la biso Melinze mamote mais tous peuple l'embeto le maman Kelemba et sans oublier Yoyebi maman Billy Vumuka fondation to sur ba venu barfelin ça là bon plaisir na biloko nous rappeler bango ka biloko ça là et pas faire rigoler na oyo au ça pas il y a les rois de la forêt Igwe voilà au ça là on a moi sous quand même banana biloko ya oyo ça là et pas ndeko na biso faire rigoler. Ouais, non, ça, pour nous, c'est Jenny Lema, Aquarium Yamboka, bureau, Yakati, venanga les boss du Chombo, les boss du Chombo. Donc, na bandana, on a leke à l'époque. Mouchele Coca, allez mouchele mama, et moi la mama pesa sai, et na lingi na yoke, Congo Kinshasa yembela, j'ai, na lungwana na yobeta. Si j'hésitais. Te omoni mikolo yo makamba olobeza na ebele. Mikolo na na système ya première prise. Na longwe kuna na yo beta susu. Toyoki na goma baleli. Ekona babo mi batwe. Masasi bakobeta kana bato kan. Ale basi mibali bakolo baleki kan ke. Allez, passi na passi maman, c'est l'effet, ah non la guerre. Et ya bala violence, nous voulons la paix. Il me bateau baza goulili. Na longwana na yo beta susu. Et la sincérité bosanya ngobwaki na maye. Maoche chuma bosanya ngobwaki na maye. Ndogi wana bosani yango bwaki na maye o marie l'amour répété we koki kwa mvutele ebi mille la boison ye munwe mama na longwe wana eso beta susu maya mvula jamais tondisa kebale koloni Tshisekedi Lebo se shilo tenda na Natasha Kabunga bébé et pas ya bolingo et pas ya moteme et pas ya l'amoure et pas ya motema et pas ya bolingo le kilisa sina nzonzo na longwana na yo beta susu prise à suka oh eluki nanga ba problème nyonso nzoto nanga motema nangi eki mobali nanga egei wapie ebolingo ezanga mino kasi elia kati na nzoto souffrance ntango elegeta moto na kumbe to na kati ya koma ebatima deker motema ezobeta lokolanga nzotwe dans ma plaisir belé le quoi émission zananu to paiement non mois demi donc merci mao et ça le plaisir mettons au sali vocal à suko lobby et le kilo ba problème ni au vocal on est le kelio donc toyé bango ensemble là ba ndiko ba tala biso non problème au vocal on est le kelinga succès niveau succès comme belé niveau succès comme belé voire même comme on na bato na kana ba mi obangilanga ende na bato na kana bango bakomi ka matekita yango moni mikolo na oloba na un système à premier épisode c'est-à-dire un système à premier épisode c'est-à-dire que oza premier flash à premier épisode talaka to sali on ayo Yves po yolanda maratro baibele tozo benga na ba WhatsApp tozo sola ba nini poto sala mete na préféré était Yves ye akenda ka mobimba Congo Promo. Donc au premier épisode les gens n'aiment pas les gens yango les grands formateurs aima na mokili bayebaka moto ya malamu te bato misusu bateyaka maloba kitoko ya nzambe wansenga donc na mokili bayebaka moto ya malamu te donc moto ya malamu eza pasi po yeba pe moto akobaro ezaka moto oza na ye pembeni
moto bomeza ka moto zani pembeni et lelo raison valable nini esali ke Mao Basele Mao Tchum Biter Atika Venaye patron naye Ferregola lelo ogenokota groupe ya les rois de la forêt les informateurs raison valable jusque là parce que c'est la première émission au sala depuis que okita ki pa ya Ferregola na groupe na G7 non moni wenge za orchestre au tous les musiciens ya Congo donc na ba orchestre nyonso moni wana ba betaka wana maison mère ba orchestre nyonso o ba musicien ba betaka wana na otanga na ba kombote na sa ba pib na ba monter tout l'orchestre wana excuse donc tous les musiciens arrivent non si à sa place à ça nazo créé qu'à moi temps mais un jour azo boulé des fois y a une équipe nationale pour wenge équipe nationale et puis d'abord nous na boulera déjà wenge avant que NG c'était on a boulé déjà wenge on est à passage obligé batu nyonso balega wana yango lelo bakoma ba o baza on est à passage obligé na Congo dans équipe nationale donc on est à des rêves na bandai ko revango déjà depuis Kala Mendeza et ça le rôle ba joueur nyonso na repese exemple net na foot joueur azobeta tamsu na na nini par exemple na repese net abeta na kamikaze abeta na kamikaze tozo beta na fessé limité net to chez biso ana limité donc to joueur abeta na fessé limité rêve na ezaka un jour ataba joueur ba beta net na vita ataba joueur ba beta net na imana renaissance mazem donc malgré beta en équipe wana mais arana posa pe na sélection ya ba joueur ba ko beta coupe d'Afrique donc ba équipe nationale ba sélectionner pour bazoa tout le monde donc mais on a des idées na biso déjà tozaka nango déjà mission nyonso po ezelo wa oboyate yana ezana place morote artiste et musicien à se défouler à l'aisement le la maison mérisati pourquoi pas boloba ngo avanter so bolongo ka bomo kumisa wera boko kumisa ba orchestre obo ki nokota mais tant bozana ba orchestre na bolongo ka wana bo beta ma solo te ponani il faut moni ngaza mukolo et puis naza parents d'ailleurs on a les carba TVT pour nous n'importe quoi banini nga c'est pas c'est donc c'est pas mon style d'abord nazate mutu mona lega pour na lobaka te mutu nyonso place wa azali place wa zosala aulukaka batela boulot mutu nyonso place wa osala aulukaka batela boulot mais so zosala na nini na par exemple na nini na finka aux en a pas un jour commencer à payer na banque BCDC ça ndenge moko ato leki o lobby na yo ato leki o sali ndenge nini mais rêve ya musicien nyonso ya Congo ezarage abeta pembeni ya les rois de la forêt pour vie ayebi ndenge nini na sala ba musicien raison valable pesi biso na noté ya ko quitter G7 pour que kende wenge musique à maison mais ni ne sali ke olongo ko quitter na nga ya G7 c'est ça parce que on a compris que place na zawana nani lo sala na tino sala lo mo na ti yom do sali au voyage OK banini et puis na qu'est-ce que j'avais dit ba pesa ki au vocal na ebité soki biloko na mte longo la bino ba beso o teki de vocal ba longo lo tikali na mawa yango biloko na mte kimisa bino to ndenge ni ngana no maonde na zabwe na leki tous les chanteurs au bazawana ona o batikali bango tout ba petwana nyos na leki bango mo ba yebit o tout batikali tout batikali ona na leki bango nitine na otanga ba komoneni ba onde ko batanga ba komona ngana ba na sunga atadien na leki baloteni na leki awa ngam na yambi bango ti o yambe problème mi ko yemande non mais ba œuvre zoloba tala vocal roi nzoto nanga motema nangi eki mobali nanga eki wapi est-ce que tala non biso tout chaba vocal wana na nzembo wana vocal ni beta ko lega vocal wana so na tiki wana toke na legelege mochele koka mwana mama pesa sai ba chacha ba vocal mais vocal nino ekrocha lo vocal OK au senti bien que na fikine na che micro bo bat ba oyemba ba lega ka ba loba na bango pamba ba loba pamba ba yebike wana diable tout pas gocha olten
naleki bango tout ngai nde naza boye la preuve ane nazopesaka bapreuve ngai naoloba pamba te tobeti nini ti este nzembo toyembaki mpona bandeko na biso badayaki na este nabeta vocal masasi bakobeta oyoki kuna balelileli ekuna babomi batwe masasi bachango ntina ba youtube bachango ntina ba youtube na vanda be balakisanga na youtube petit mobo ya moke oyemba vocal olakisana basine donc ata ti tozalaki na groupe wana ti tozalaki na groupe bango moko bayebi ke nga vie na bango naleki bango bayebi voilà donc ça ata yo mo pe na course ndo ozana oyaka no oya no pe ba rebo ebike so ya simbi benda bani abandi koyemba yepa guitare awa ngana za ya za ba hotel maté donc ça na question na oko répondre nga toujours kima biso ka olongwe pona nini kasi naza toujours ke malembe non toi na ngopena donc toza e penser na moi réponse wana na bino ke kolongwa na ngawana eza ba trafic ekomaki trop buzobe ekomaki trop succès na nga ekomaki problème na orchestre donc bazo ko resu kilo na ngati voilà na musicien to yemo leader na bino mettons na lo babo na zo lo bana groupe place na zalaki na groupe place na zalaki nani azo kokate ba musicien o baza ba collègue na yo to président na ya ko resu succès na ote to nito ezwa mais classissement par rapport mais kolo groupe ndo akoka kilo na ngati to ba mise ba ngana na somo na ba te ba mo ba yebike na leki bango banda atiki ngasani na koyemba ta mususu bakina makamla ba misusu wana ba bien privé na yebi na ngati yanga pe ba yebi na ba te na koyemba na leki bango sikoyo gaz na nga bulo na nga koma lokola ko pesa moi panzili kolo moko boye pa kolo cop succès belé na bakara danger na ba parcelle ayebani mamba robeta kutu na ebité surtout baksa suni nezangi siko akindo convier na nini et puis likamolobi ya akoma ko chayo moi kate par rapport à succès na ebité sur une maman na rolo ba nini ata yo mozo moteke na sans stay est-ce que yo ondi mamutlola ngai mao na kubundonga na bunda na mouvement na bashikito bakenda ba masebele bakenda ba erkeli to akala baba Nicodem bakenda ngana tikala na mouvement na bunda soda penda ke non o ba fanatique wana tant bazali kotala ba yebi ke non te mawa azali toza à l'aise ba poto pesa ressuscité to vanda na mouvement to vandi na mouvement poto pe goya visa pe bimi mais voyage botika nga pour que no mema ba petit mo o nga na yambi bango o nga na pesi bango cour o nga na bano benga bango na palais yaka na palais na côté ba chant na côté ba Corée mais nga soda si nous andé à pote te exemple exemple on a peut exemple malemi deuxième prise ya mukeli susu est-ce que nga bena mutlo wanga na kozanga vocal nga mao na ba vocal yoke belé donc misusu kuna na yemba te misusu na yemba na mouvement wana misusu na yemba mais baboye kota na nini na disque kete wana ya biloga ya ba concert ma ote wana ba concert na ça ba vocal est belé mais tu te rends compte que na disque pende bimi boye ba vocal na nga nyonso na salaki na moni pe que non ba longolo ba vocal a danger pe combien de vocaux na sala plus de ata ba 5 à 6 vocales balongoli surtout les 6 wana na disque bimi et ata moko te talaka nga mutlo nga na trop sûr de na ebi non ba plan na ngai ratraté ba to lega problème donc mais au senti bien que album e bimi vocal ya bien kutu o yemo ko l'orchestre za o sepela nango yemo ka lela ngo force ko ta mwana karazo yo ko na kata carnet mais disque bimi bo longoli il faut se questionner pe balongoli ngo pourquoi est-ce que ça na problème mo soki na quantité o manka ki fait rigoler te beto le bang mabe mo quelque part te que soit voilà ou bien soit tu as na moi idée mo ba comprendre que déjà avant que olinga okima ba yebelo déjà ba ngo nga parent canadien na okimi lelo
nga parent canadien na pesi mbote pa bébé na nga jeje na Canada na okimi zo ezani motema mabe senti bien que non ba memio Kenya toke ba memio Cameroun toke pour passeport evimba popoto dossier qui est direct na ambassade mukanda visé bima facile ba memio Kenya toke tozongi pe ba voyage on ba voyage mo ya tout le monde té ndeza la non sélection ya 5-6 chanteurs mawaza na ponga na habiter nga na 10 tokei pe tozongi na moni pe passeport na nga visé bimi mais voyage ngo oh il fallait bokende tovana na bangi tovana na voyage mo tokenda na bangi avant Moscou patron ya groupe wana atuninga que non maonde ni visa c'est bon visa bimi nga bité pepele bima déjà ça va kito talaka to kende mais voyage en banini na table botriki na bonga batikinga na vala vya na parler na bi bato ba ba sakana esprit na ya ala nzambe yo ala nani bengisa ki na aéroport yo tika na aéroport to ba tinela ko ka testo pas nga ba na chombo babenga na chombo pas CG na bango oya ndogi wana esprit mabe wana babenga nga ba na nini na mo bengen ndoki mdo pesi ba respect ma esprit mabe est-ce que biga ngande na zana ngana itona tona dossier na parquet fundi na parquet omoni siko na musala nyonso onga na sala na groupe wana na bulotu onga na sala na groupe wana tant nyonso ona passa na ba bon maman na ba nini mais ozomona ke mutu mona bon na posa passeport na ngai waza identité na nga yanga soma na mbongo na yo to na mbongo mouvement ngai mutasela nga ngu tante na nga sala na nini boroni na affaires étrangères tante na nga mutasela nga na ili la salon na fundi na parquet azokima okima bazo kangaye ces messieurs là on va l'arrêter et puis il va me dédommager parce que moi je suis pas illettré je suis pas illettré na linga to sango na ndenge mo ya calme na ndenge dans de façon tranquille na bengi ondeni na posa passeport na nga banini leli au petit ko sala boete excuse mais et comme est-ce na tamo na bengi mettre avocat na ndeni sola na mutu te mettre avocat kolanda ete petu na aventurer on peut kotika nango na yebite soko zona nini ba visa et ba moko kenda pour que puisse avantage ndinga norme ko sabe mususu mo sala ezaka que non ezaba identité na ngai tant que citoyen ya mboka il faut nazana ba identité na nga passeport na nga carte d'électeur na nga carte d'artiste na nga donc ezaba identité na nga logo là je fais plus partie à groupe tant mutakendara akendara azwaka nini biloko na nyonso ata mutu se balongoli na bureau azwaka biloko na nyonso bisaka na nyonso bureau abimi nango donc c'est comme moi c'est la même je suis plus là-bas je dois prendre toutes mes trucs et je pars c'est ça voilà maintenant à ce moment azotala yo un mot na ye oui c'est nini parce que azotala na naza ata osola na etse na osola ne loni na pesika yo mto tu na ba question pourquoi na longwe donc na expliquer que niveau ya motema mabe niveau ya jalousie hein donc na patron na yo mo ko ma jaloux na yo makambo monsieur tout bazolo ba olo ba kaka soka longwe motema mabe est-ce que c'est vrai makambo bozo beta to bozo kosi tuna yebisanga non na groupe wana na biso tout ba ancien oto emba lekeleke na tikali kuna moniteur à part moi ça mo ya deuxième voix na boso ngo moi c'est bino mobe wala ya tkelika moko échappé na mususu na bosani komona likinga taimba mo demo moko mbone mais c'est ba de bazate so tali sélection ya équipe o to taya mouvement po biso to taya mouvement na baimba vita imane simba te vita imana baimba ngoti remix a vita imana ba chacha ba vocal simba te biso to ina legelege to beti legelege to na ba lupe imana biso
tomboli bord tobeti ba 4 minutes hein tobeti ba pandi donc ba petit mobe tozana ba lumière katina biso. Voilà. Maintenant tu es au moment que place où on doit aller solo ya Bangui. Je ne sais pas si on a Bangui nan to na Bangui ni le kaki. Non, on a Bangui expliqué au que non. Donc en fin du compte ezaka nini Yves. Ezaka ka nini motema mabe jalousie. Tu vois, motema mabe jalousie. Et il y a que pousser nga na mona que non na groupe wana je n'ai rien à foutre là. Biso tous les artistes, tous les jeunes talents. Tu rêves qu'un jour ba vie na biso pe ezala bien, tu vois. Si vous passez temps na ya pamba, vous passez temps na ya pamba et puis oui bien que non muto zo vanda na aza boye mais vous continuer ko vanda na c'est l'auto comme mpaka wana. Ou mpaka comme les autres. On a recité na ba kombote nga na jeune boy. Non jeune boy pe mungongo ya non mobimba pe na boy. Question na vandi pe na bandi. Talatina ngana linga kayuna motema. Yo bombani wapi mon bébé jeje. Yo ndeli kinanga ya motema kosalanga. Donc vous êtes en mobimba boy. Na kondima jamais na inspirer place moko boye que bazolingelo bunde ko inspirer. Donc il m'a mususu autant mususu mutu mususu ye moka viva yango. Mais a comme na posa que non asala ngo pe ba misusu. Tu vois c'est pas bien. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant on a disque pas ouais pour taki si vos kono lo baki beta sota moi dena nous to comprendre vraiment que mao ataki bilo au moins bien et que ça qui peut jalousie à solo. Nalingi esila te ye nalingi obandela si te pepesanga ta prolongation. Karine Maluka na bwakaki awa sheri nanga lingaka bebe na ye nalipeka Jessica Mbela lingaki sheri na ye nalipeka pona bondela ye lipeka nange koma oreye tika na dolote ye tika na mema ye bébé bolingo cycle meloko la mafuta nzo yeye lelo bo tala ba plan petit soulo msura benga kanga na sanza mbala mokona telefone to solola allo na pesi sangona Kinshasa mobimbe RTNC TKM kanale kine na raga to ka plan wala ma chanson nino. Non, il y a beaucoup de titres sur la chanson, la chanson est tellement mikolo yo. Trop nzengaluke tu tala nzengaluke tu yangwana ilo ekangi Congo na minutes oyo. Ilo ekangi Congo ekangi partout nzengaluke tu. Voilà. Peut-être moi le solo bouquet sur une peut-être lelo obio solo na fait rigolo au tala yo ce moment. Oui puis c'est nini. Parce que na biga Hollande mission oyo. Tu yo banga avec Yves Pan. D'abord, on a des artistes, on a posé un jour, on a comme le rôle de phénomène, le roi de la forêt. Donc, on a bien qu'à la place où on a se sentir qu'on est à l'aise. Et comme place on a se sentir que t'es pour nous à l'aise, on a évolué calme, on a boulot, on a calme, on a wingé. Donc, les fans ne peuvent pas attendre. Les fans ne peuvent pas attendre. On a fait rigolo. C'est une ligne à ce moment où oui, bien. Parce que tout ça, vraiment, il fait tellement chaud. C'est bien. Cela lui férocement. Où est-ce qu'il y a ça? C'est un endroit? Non, c'est pas le tout ça. Bon. Ça c'est bien. Tout un endroit, Gianni c'est la bonne image. C'est bon. Voilà donc je pense que vous avez suivi Nenge Tobetima solo par rapport au changement de fréquence. Tu as changer endroit place tout ça qui Véro Asianga
et bien à Paris et c'est le plaisir na grâce goum la fille d'Assène souris joyeux il plié belle de taille belle de figure en tout cas merci na bande connu surtout tu auras toujours na mao basele le buteur pour que tu mettes ma solango quelque chose à qui ni rego solana ferrego là à ce moment ex patron sur rego solana devant la caméra et où une de qu'on a biso Jani célèbre image lunda Luanda Bendi voilà nani lo solana bon ouais nani lo le parti voilà merci tout suite na biso de comme na biso pénal ko kitana moi souka mais tout ba valeur nini oyo pesa ki we ranson parce que choix il y a artiste il y a mboko na biso belé ya minene bazali belé bazali et pourquoi pour ça qui choix il y a fallu pour pas et il y a JDT Molopé aussi il y a Kofi Olomide il y a Félix Wazé quoi et il y a aussi JB Piana artiste belé ya mboko na biso bazali Berité Watanabe ba Fabrigat pourquoi pas okene kuna kaka choix ya pour ranson parce que vision nanga ezaki déjà maison mère vision nanga déjà donc depuis kala déjà donc on les orchestres aussi on a vu que musiciens n'y sont place au hasard bah ébiqué babula wenge parce que les phénomènes a ébi ndenge nini ko former artiste a ébi ndenge nini ko vendre des artistes à l'aise donc a ébi as une expérience pendant belé na boulot wana ya moni mingi pe ba ya na maison nga d'abord ils avaient déjà rêve nanga ils avaient déjà rêve nanga na beta na lingi na maison mère na kokisika nde rêve nanga na kokisika nde rêve nanga na kena beti porte nanga normal les alaka makampe l'équipe pepele et les gars kuna ba YouTube et les cas qui déjà les comme na zayo na zoga image tindaki donc batala donc seulement wenge parce que on se sentir que non on a wengende dans la l'aise puis menya le phénomène des rois de la forêt voilà quand on a autant on sali test tout le monde ba tindelio attaquant bimi wana j'ai des questions et c'est non ndenge nini banga ki bien mama wa ndenge zalaka parce que to ga mama ko mema ba deuxième voix biso to ba première mo ba ténor mais yembi deuxième voix crainte Tony ah nembe deuxième fois te on est c'est deuxième te nzembo na embagi na sepela na nzembo na fort na disque parmi po nzembo na jour na yo quand on a sepela na ngomba mo ma pasteur benganga na pokwa poto solo la acide jie na kokoka te kovanda ngai moko soki likambo mama nani akokonsolenga donc na sepela banzembo ebele ba ya lelo namoni ekoki eske yokozwa tan yakolinga ngai comme d'habitude nayebi banzembo wana maison mère répertoire nango misien nyonso akongo ayebi yango répertoire maison mère poza banzembo mo boye cartonnant ya banzembo mo te donc banzembo ayigelekaka te jamais inaperçu donc banzembo ata so oza na orchestre moko boye place ovandaka kuna chez bino otravaille oyokango kaka donc soki so moni na yembaki chant wana eza po nasepelaka na chant wana nalingaki nayemba yango mais so moni air nayaki kota question réponse ntango babimiselangi nga artiste pe ya mouvement oyo abimaki tosalaki na question réponse omoni ke nakendaki na babiloko na nga nakendaki na banzela na nga mpo nga naza moto likolo nga na navikaka na bandenge na nga mais na chant il faut korespecte mpo eza nini oza interprété interpréter nzembo donc il faut respecter ba norme nyonso ba octave nyonso yango moni nazalaki voilà et à Kenya ba yambio bien parce que l'autre fois toto le cas ba 2 semaines passées comme ça au bana oya vraiment répétition je te bité au belaki et to ba tcheko non na ban parce que talaka chief ba pika ko la zawana et éviter so ba pesa que non permission te oya pena ba répétition parce que so le kina 2 semaines to mona ki yote non na kinda ba répétition neti toujours na ban de touche bino bongo nanga bon nga l'hôtel nanga les rois de la forêt quand l'hôtel nanga les big boss papa Nexosé papa na Gladys quand l'hôtel nanga donc laissez les gens parler moi je m'en tape moi je m'en fous quand l'hôtel nanga les phénomènes c'est tout ça là sikoyo neti les rois de la forêt a pesi disque oazo nga pesa bino mikolo yo ba jeune oyo auto recruté récemment a pêche suko babi
mao sala de vocal disque au pesa au ba Bobby Ronaldinho bazala ba Genia tout la répondait ba De Gaulle ba Rizé à Gaulle ba Nicodème ba Miel de son ba ndeko na biso nyonso tout au ba rozala wana siko yo na kati mao au sepesa ba fanatique à maison mena nini na comprendre vraiment question bien oui rançon na linga pesa bino disque moko awa bino tufu boyemba siko chance ba pêcher ba bitia de vocaux na kati ba vocal nini yotia na ba vocal ebele na olandaka mélodie ou eza po ba vocal eza parole ba parole na ngeza déjà tant na embelo déjà kamele yo atambola kamalemba koma kana destination pourquoi yanga na yo ya maloba excuse mais to ko ma pe place mususu na kuti musique e communauté na nzia mususu na ko beto kamele yo atambola kamalembe kasi akoma sena destination ebolingo nanga pour kokomiotika nga kolo na changer nzela so pe na ki okuta musique e communauté na nzela mususu na ko beto ko kamele yo atambola kamalembe soki akomi na destination Jessica mbembelele donc na olanda kaka nzela ndenge ezokende me bavocal nga nanga bavocal nanga ebele bavocal nanga bavocal ebele nalingi esila te nalingi obandela site pepesanga ta prolongation bavocal ezebele arinda tusenga tupa pardonner yes ale pipi dongo yes oh pipi dongo ebolingo neleki atalisa sina mot bavocal ezebele bablo msusu na kobeta lokola nini babilo wango eleki ebele na mutu donc saturé donc babilo wango eyaka penda mingi penda soki na vandi penda yango à la prochainement photo ça une émission na guitare mais ba plein ebele nga kaka nde na promettre kaka nde ba fanatique ke bayebi ke soda na bango akataka te soda na bango abetaka bien soki le roi de la forêt apesi nga opportunité ke na chape mongongo na kati wana na osepelisa bango kande na sepelisa bango mais ambalo ozale souplice ke voilà tokomi na suka émission na biso mao basele le biter liloba na bando surtout batala yo balingaka yo o basepela na G7 op lelo bazo sepela no pembeni ya Weranson Igwe le roi de la forêt obisa bango nini donc ba fan nyonso ya maison mère les artistes na bino bo soutenir nga naza dia na mouvement talarara soki les rois de la forêt so moni les rois de la forêt yemoko déjà a tie litoi po yaza les grands formateurs so moni a tie déjà litoi ya yoki c'est que ayebini nazo sala so ka zali na posa na ngate alinga zwanga te mais le rôle azwinga na osenga ka ba fanatique à maison mais ba pesa nga pe chance ba soutenir nga kaka moralement physiquement nga na osala banka musala bien pondé naza ape na minute oyo nazo bongama nazo préparer on s'est préparé à conséquent vraiment pour place na ye on est à maison mère on est à bambelekete jazz on est à maison mère donc on travaille dire pour bitumbe zali on travaille dire pour na sepelisa bango ba fan ndenge kaka ezala. Ça a déjà un numéro de téléphone pour boire qui battu donc ça m'a bien battu pas bien pour l'encouragement voilà. Ouais numéro de téléphone nangai na yiki battu belé ba misusu na lembi Facebook WhatsApp botika ko finga ngai nga nazo sala chemin nanga nazo tala place nini na kozala à l'aise yango moni na komi nanga na maison mère botika ko finga nga en tout cas pardon bo sala makam na bino bo continuer makam na bino ndenge bozo continuer mais pour na mbote suna la gisi au téléphone nanga suna cheka ta photo ya mwana nanga oh tufia mama na yo oh ni suna cheka photo nanga kaka bwe oh ni suma nani nga na ebite soki pe bazo tinda bango soki nini na ebite mais nzamba pambola bango kaka nzamba pambola bango nga na tracer nanga chemin nanga nga na sa boulot nanga na pesika ba mbote belé na bato nyonso basepelaka na ngai
base na biso ya bureau ya maison mère Sankara de Kunta. Oui, oui. Papi Kakol Sebondo ya machine. Dr Pichou. Maître Katakata. On a félicité. On a kin maître. Zalia. Na pesi base nyonso bambote belé, ba fan nyonso o ba sepela kana ngai. Vena nga Didé Shombo na bandeli yango susu wana vie na. Félicité. Wana vie na nga Didé Shombo talaka vie na ngai bisanga ke no petit na nga mao focha nzembo na focha vocal na nzembo na nga mais na koma studio bena cha vocal na nzembo vena nga Didé Shombo ba boya na cha vocal. Ah bon? Ah. Rien, ba boya pia na cha vocal na ebite se ba bulege na ina yiba mutu soki nde nini mais vie na nga Didé Shombo yo yebi le patron Didé Shombo yo yebi bambote na ba loka ba teji mboko ba masa na nga Aris la merveille ba masa na nga ko si lopoki ba lokola ba titi mpungi na moni pe Elvis Galaxy bambote belé donc ba fan nyonso baza na bango poser makambo za nango bien to pesika nyonso na maboko nzambe nzambe ayebi nde nini akokomisa biso place tozokende mais j'ai bien. Dans le téléphone. Bon, pour le numéro de téléphone, contact est 00243 89 622 08 03. Quoi 00243 Yves musique 89 622 08 03. Na ebiga makambo na lobby hein et blessé bato belé mais et blessé bino tezaka ba vérité nga zana ka pona lo ba vérité ya makambo nyonso ndenge bozo mona ke makambo ezo kendele à part nga mutakolo bango kitoko azate donc bozo la kaka deuxième épisode pour toi on a 4 épisodes bobongama bozo la deuxième épisode bo comprendre babi zaka premier deuxième ezali troisième quatrième ezali et maona ebité so bato ya ko dédicacer basili et puis même biso kana bilingi mo asuka va to kabana yo Jani c'est une image à CPLA et José Baïla Jubé service à CPLA Jean-Mon Lumba qui sortait de Bruxelles Pierre Poutou na Catalman wana kabaka bango tiko na le championnat de Genève mo via Kati Dominique Kele ça pour ça Musarata yo yebi Olampo yanke yampuka en tout cas merci aussi na ndoko na biso le président Mabisi Kiakou, on a bossé John Lubila va exébélé, qui c'était le futur papa na Ruben, c'est dire qu'un temps Roda bébé mineur français de France. Voilà Mao, ça la bande de plaisir. Nelo wasuka keto kabana yo sepi bat bazangi ya dédicacé to kina msoka so bazali au bagi sigara. Yo bebisi confiance na ngai mwana oyo tongo etanelinga angae lokola yokei pe sasango nakolela te ngama oche chume amwae lobana yoka na pesi nsoto se mobimba na yo amu nakanaki te yokonuna epai nanga bolamu nyonso yo tikelinga sango ya mawa rien ne peut consoler la peine de mon cœur olongo lilobi konanga mama yo pesi nzoto pe distance nikide. Est-ce que boro na kati kerbe na deuxième troisième il n'a pas goûté troisième voix à la route première voix à ona deuxième voix à ona qui est vraiment ensemble ma oyi malakati parce que no oyi mon ndenge na ne nazo yembango ndenge yembama c'est nzoto pe distance nikide bima yo tikelanga souvenir pona bosana teke nazalaka na sheri nanga kombo nikide awayo se bolingwa sense ngano likambo te nalingaki tobima na yo na po kwangoya samedi dimanche na sambwe
Voilà, merci, c'était là Mao Bassélé, le bitter, voilà. Et nous sommes arrivés pratiquement à faire votre grande émission qui vous aime beaucoup, avec Yves Pan. Merci à toi, Janice Seleba Image, les cordeaux qui assirent Serge Piana, ainsi que les boss américains, Rafungindu et boss Dallas. Merci, on se retrouve prochainement si Dieu nous peut TV. Merci, bye bye, bye bye, Vero Wasianga, VV Wasianga. Merci, bye. Hey, everybody. I'd like to invite you guys out to the Congo promo this December 30th at 7 p.m. with Destin Scobar. There will be fashion, drinks, music, and a lot of other entertainment. So please save the date on your calendar, December 30th, 7 p.m. I hope to see everyone there. Again, this is the Congo promo with Destin Scobar. Dallas veut dire journée Zakaka Moko. Lokutani Bissonio sur le 30 décembre. Congo promo, première édition. Soirée de gala monene. Dans Congo promo le bikia. Toya et le moto silisa année 2017 na isengo. Peto a cheminé to banda. Année 2018 là-bas fleur rose. À ne pas manquer ou à ne pas oublier. Le 30 décembre. Congo promo, soirée de gala. Congo promo, première édition. Claco Silisal, Essengo. Année 2017, plutôt année 2018 na Essengo. Toi respecter l'air na biso. On a la yembara, on a la bête à kakida, na binaka, na nefilaka. Tokuta le 30 décembre. Tokuta na 20h na salle ya papa de la na coach clair. C'était dit Magasounan, One FBR animation, Congolais, Loma Balagere, Monato, Mon Cadavere, Balboa, Nicaragua, Snapchat, Apelima, Munduka, Mabewa, Kwaluzuki Maninsia, Simakoba, Makota Mosabidi, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, t'as les 30 décembre, awa. Nalobagi Batunion, surtout, Naïna, système Sani. Sani awa donc Sani bino nyonso bokolembula o musicien o wuti soki France o wuti soki Congo o wuti soki Zambie okoya kolembula Sani donc Sani oyo ezali Sani nazo lembulisa bato nyonso tu na bokasi ya Congo promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs, il y a Nakati, il y a Itas Limobima, Destin Scobar, qui mbombe, qui chapote, qui mirikiti, Nazarana Pembeni. Donc, Nazawana, Magasoun, Nazolia, Patunyo Sotou, Ozala Rapper, Ozala, Oyemara Rumba, Oyemara Soki bébé, Nga, Nakolia yo. Donc, et là, on a le Mexique, Finguindu, Mamana, Makabuyo Sali, Nalugane Kumbakashi, Yangwana. Combat ya cage, on m'a dit 15 minutes, beti, merci. Donc, nazo pesa bino, biloko, bozo lia, yango, pe, beaucoup lembula sani. Donc, Rachina Ibaka, zala prêt pour na lembula sani. Libabe na français, va benga mal les chances. Libabe, non. Pour un amour, basala kaere, baboti mona. Bakanisa kakozana ne ministre, nasima ya mikolo. Mwanango abotama moyibi ayiba na zando bashege kuna balandi yelombako double mpate mantako marondo oya na padeli susu na bolela iye magabone yoga na zembo iye magabone yoga na zembo nagenda kibokila nakutani na nguma medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na nguma no na kutani na soso medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na soso yo na kutani na nguba medecin zambe mbuma ya corona na londa nguba ekutu yepesi nga bashaba 25 5 pa wana na bwanki na kate 15 pa
wana against wana na kanisi magento ngeni wana o ngeni wana na kanisi magento na golela balobi donc makambo eza ko beba c'est Magasfone 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25 donc boya est belé mikolo oyo donc Congo promo azal akangi États-Unis mobimba basi dinyo surtout okulembula donc keba soki yo lingi mosinanga ngana yoki yo yaya pena moni yango akeba na kwela yo ma nzo yena kwa kwela yo nzo bro ma nzo ba monyo suba yebi ke donc Magasfone bazalaki ke ono Magasfone akozalate donc merci vraiment venangai mon boss Raf Ngindu, merci na Dessin Scoba, mon manager Prince NG, donc na leli makasi vraiment donc na leli makasi ndenge en tout cas vraiment on a soutien na yo donc après ça tokutana le 30 décembre tokuta maman tala le 30 décembre suka yaka okolembula sani yaka okolembula sani merci. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye belé na fête ya Congo promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na emoko Raf Ngindu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngindu azala donc boye belé boko mona e bo talaka gloria ya weli Hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bilo news to Banamboka, biso news to Banamboka na Congo Promo first edition. Ekozala awa na Dallas. Tolingi bilo news to boya. Bo celebrate na biso to mela to bina to la kangamo na bina fa donc nazo de la bien news to boya ekozala bien fête to kolia to ko sepela. Beta ya trope tokoma kase balobi pene donc le 30 décembre venez ezaka moko na kati ya Dallas bavoye jo bavoye chéri donc biso tout tokutana kati awa chevier de l'or événement ya Congo Promo avec yo moko pena Raf Ngindu pena donc masolo pena ezaka kati ya kovanda pena donc papa soa de moko alobela le directeur de tous les boss le domestique de Dallas donc biso tout kozala wana donc nous le beta live ba fa de cœur ba kozala Dessin Scoba na pointe ça na biso Stéphanie donc la plus belle de Dallas badina kozala wana Angelou Central à risque de situation ba Kevin bena ba kozala wana le grand rappeur bena mo ba sadir bena ba live bena donc bino tout VIP boya bena donc ba jeune bena ba la na la VIP ezali donc $100 aussi kitino ya VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana baeric oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esala bien te donc bapati matezolo vie nanga Faustino Mokonzi masolo bilamba donc yoji ya mamoto banini vie
ça va bien tala kutu ba petit no ba mo beta ko pe ba dit ama moto zo beta mabani ni do ka likolo na ba ni tola na ba chemin sans oublier que na Eric Kola nduki mabe bien na to bana ba $100 belé boni na ta poche tala ni ko esa $500 kana pete tala la vieux faux à la wana René Ko jeune mo bo ale ki ba jeune belé na ta dala. Alors, tu as invité Bino Touboya. On a le pétrolier de Dallas. Jipo Kumaluta. Nous venons à ma. Il y a un Kiri Naob, Nado Badio Mathieu. Badio Namiso Bavoya. Badio Namiso Bavoya. Bango tout, on a banné Bakajeri, le baron de Dallas. Bango tout. On a Basalawana, Pinadonki. Babi que vous avez danger, c'est un Lilizola. La bossa niote, la ninse, on a donc. Motema prophète maman exaucé Costa bien yebi tokutana kwa esala na bien banini biso ça banini to chilum banini na kwa Congo promo quoi tokos à suivre le 30 décembre ce bien de l'on a kati en ville Viali Kalonda Papu Kalombo na la ceinture na quoi danger. C'est MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc, nous avons confirmé présence Nangaï le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindu. Donc, Tozalawana, Nzoto, Engana inaka bolingo pamba Nzokana balaka nanga kodinda tango nyonso na mabulu. Lelo na linga ya solo na koma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Au finginga na vali matamata. Munene na ngande wa charme na ngayo. Biso nyonso ba milaso. Kugata Love, nasema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre. Soirée de gala. Tuzawana. MG30 ozalawana. Quand venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10, Mr. Poutine. C'est pour bientôt, yo déjà. Et Toye Boye, Toye Kolobe, la soirée Oegozala le 30 décembre. Potoko Tabongo 2018. Ezabongo Congo Promo ya Raf Ngindu. Baza ko organiser soirée à monene na Dallas, Texas, na USA. Na USA donc ça dit que jour wana édition à Liboso Congo Promo le 30 décembre. To sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique et Europe. Boya parce que na mystique ya fourmi. C'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai ndoki ndo kida ça dit que na oya. To kozala wana to bengisi bana bana ya Ika USA to bengisi bana Dublin bana Allemagne bana ya partout soirée à Liboso édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique na kati ya Congo Promo ya Raf Ngindu to bengisi bino boya jour wana e kozala danger so muito fandi boise ke to bongama pour te préparer les bino yo déjà jour wana boyo ka ngona kati ya salle yo déjà boyo ka banzimbo loko là-bas miss de miss de diena na nzongo boyo ka ba seben loko là batomela moi kopo boyo ka voyage et tout donc ça dit que édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique Raf Ngindu Congo Promo le 30 décembre Texas Dallas bana Los Angeles bana New York bana ya bino nyonso jour wana boya po yo déjà bino déjà baramutu kitoko le 30 décembre première édition Congo Promo avec Raf Ngindu le 30 décembre poto kota poto sepela na 2018 alhamdulillah
nzambe azala na biso azala pe na bino. Merci. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso tout okutana les 30 oyo, et précisément la soirée des galas. La musique est pas émoro le boss Raf Ngindu vedi tozala wana Mathieu Boncheye yo Balobi, tous les journalistes et tous les artistes tokutana wana talaka mutapesa guna Paris, na États-Unis de partout avec Congo Promo, site ya ba responsable. Cette fois-ci Balobi site ya ba responsable, mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu veut dire na musika na États-Unis veut dire merci à boss Raf Ngindu Mathieu Boncheye na batutu tozala wana, rendez-vous à ne pas manquer, soirée de gala avec le boss Raf Ngindu, patron responsable. Check. Hey everybody, this is a happening Harlem. Right in the bodega in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's a boy Kumu Katalai. This one a Bissau. Donc, à Congo le 30 décembre, la Congo Promo organisé par Raf Ngindu Congo Promo aux Angleterres. Donc, Kumu Pe, tout ça les photos à l'ana. Donc, les événements unir communauté mobile. Donc, ça va tout le communauté. Alors, moi, ticket là, bonjour là, et débat, et débat, et débat, et débat.